Bandeko ya Fondation Léon Kamango basalaki descente munene na ONG Paola Consolata na commune ya Kasavubu kuna esika bakena kosala don ya biloko ya ndenge na ndenge. Joseph Lenga reportage. Merci Fondation Léon Kamango. Ah oui, ndenge kaka balobaka na slogan na bango vivre pour les autres ndenge kaka esalamaki lobi eleki, plus précisément mokolo ya lundi 27 décembre 2021. Bandeko ya Fondation Léon Kamango basalaki mobange na descente na ONG Centre Orphelinat Paolo Consolata na commune ya Kasavubu kuna esika wapi délégation conduite na vice-président Pati Kabesa bakiselaka ye le gourou de la secte représentant na Kinshasa ya président Léon Kamango en direct ya Londres bakendaki kopesa sourire na orphelin. Tunanga nini bayaki mapoko pamba te bamemaki bavivre baloso sukali semoule savon baju bajoué biloko ya ndenge na ndenge oyo ezalaki remis symboliquement epai ya vice-président. Tangu azwaki maloba secrétaire ya Fondation Léon Kamango Madame Laetitia Swaka atalisaki boye. Notre souci majeur est de vivre pour les autres. La Fondation a vu le jour le 15 août 2021 grâce à notre visionnaire, M. Léon Kamango, et sous la coordination de M. Pati Kabesa. Nous avons choisi cette journée du 27 décembre 2021 pour faire une descente à l'orphelinat Consolata Paola. Là où sont logés nos enfants, nous irons les rendre visite. Ils ont droit à la vie. Nous sommes à la fin de l'année, ils ont besoin de nous. Nous nous rendons sur l'avenue Boussou-Melo dans la commune de Kassavo. À tous et à toutes, nous vous souhaitons joyeux Noël, meilleurs vœux 2022, toutes les bonnes choses. Allo Bate Poisson Zéro, Claude Kamango, coordonnateur de la Fondation Léon Kamango, a talisaki sens ya journée Oyo. Pour la fête, il y a fin d'année, tolobi non, tokoyu ko fêter biso mon côté. Il faut tous aller na bana na biso o babwakami o babengaka ba vulnérable. Yango toyaki na fonda na orphelinat Paola Consolata pour to fêter na bana. To pesa bango oyo sourire wana tozongi sa bango ko seka wana, n'est-ce pas? Souci à Fondation na biso Léon Kamango. Na kombo orphelinat Paola Consolata communication et salamaki boye. Ezako na ngati surprise munene. Kamango na ebi. Comportement mwana ndenga zokola tout ça. Ndenga mwana zokola kola bate mwana kokola kabo jamais. Lebi Kamango bien, lebi papa, lebi maman. Kokamwa ke Kamango asali fondation. Pona ko aider babola. Ba veve, oui ba démini. Asali mais aucune idée tango to azokola ke mwana oyo akozala na likanisi wana. Tamwelelo na moni Fondation Kamango na orphelinat biso Paola Consolata na Boussou-Melo 107 na commune ya Kasavubu baye. Et puis baye maboko pamba te. Baye di bana biloko. Oyo kosunga biso. Ata balobi confinement bona boye mais réserve Kamango aye biso. Nzambe amimonisela la kati na fondation alo na bolingo alo na unité nesengo wana bana pe bazwaki maloba pona kopambola pe ko remercier Fondation Léon Kamango pona geste oyo basali. Ouvre la porte. Merci beaucoup. Merci la Fondation de Maman de la guerre vous bénisse qui a besoin de beaucoup d'argent qui apporte dans les centres de Jésus. La première partie qui a béni votre communication avec la présence dans les centres de Jésus qui ouvre la porte. Merci. Ah oui, Boyende Zalaka. Merci mingi na Fondation Léon Kamango. Oyo bazali ko bunda lelo pour une meilleure vie sociale, meilleure éducation et meilleur environnement. Fondation Léon Kamango, vivre pour les autres. Qui dit? Yeah, oui.